ne sommes pas une dénomination. Ezalaki nde bongo mama na thème oyo ezalaki exploité na culte ya dimanche 16 février 2025 oyo awa na kati ya Baruti Tabernacle. Bipai wapi lecture ya Bible salamaki na mukanda ya Jean chapitre 14 verset 23. Culte oyo bana na Nzambe tu na kati ya Baruti Tabernacle basepelaki makesi na mateya oyo pasteur Carlos Baruti Kala ateki bango avec impact ya kosakanate. Basutu kaboye ministre d'État oyo azali na charge ya justice pe garde de sceaux Constant Mutamba Tungunga akotaki ba chrétien tout na kati ya Baruti Tabernacle esengo total ya komona un vrai patriote congolais kokota pona kosambela na bango elongo. Tuye awa lelo pona kosambelela ekolo. Amen. Pona kosambelela mokonzi ya mboka Tata Félix Tshisekedi. Amen. Pona kosambelela bafardese na bawazalendo na biso bakobunda mikolo nyonso pona kobatela ekolo. Monguna akoti na mboka. Armée rwandaise na Paul Kagame balingi bakolonize Congo. Bazui Uju, bazui Masisi, bazui Goma, elelo mpe bazui Bukavu. Et dans le moment où nous avons vu nous, bazoboma bandeko na biso nyonso balider nyonso bapasteur nyonso. Bazali koviole bana mike na bamama na biso nyonso. Na boyele tolobi l'armée la plus forte est l'armée céleste. Alléluia. C'est la vérité. Dès l'autre, il faut que secours ya armée. Prière pour notre pays. Ya kafu etokaki awa na présence ya ministre zwa bien. Tala ndenge ministre ya justice afukami liboso ya nkolo pona kotalisa ete justice nyonso mokili oyo eutaka bobele epai ya Nzambe oyo apesaka justice ya solo. Noko awa na kati ya Baruti Tabernacle dimanche 16 février ezalaki show basambelaki beaucoup plus pona kobelela nkolo akoka na kodélivrer mboka Congo na maboko ya Monguna.